Pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema bandeko nanga. Koya kolala kolamuka na makambo ya pasi pe mawa, koya kolala kolamuka na makambo ezosala pasi mingi na motema. Koya kolala kolamuka na badossier ezosala pasi, koya kolala kolamuka na sango ya matanga bandeko nanga eye lisusu koko elabiso na ndenge moko ya pasi penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso yakala. Bienvenue na ba o nyonso yasika. Kande toyebisaka bino toujours et encore boyei malamu na chaîne abiso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso esalami keno oya kokota na chaîne abiso ya Inès NM officiel. To senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobanda kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr la famille nabete la rabino toujours et encore c'est que non tokoboya koyaka ko informer te tokowanga na pete koya ko informer bino. Donc ce qui ba information ezali tokoya toujours, quel que soit au 22h, au 1h du matin, tokoya toujours pour informer bino parce que toyebike vous informer c'est notre devoir. Voilà. La famille toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa, toye na sango moko ezo lelisa, sango moko ezo sala pasi mingi na motema. Na bandi ebela batu toye biso nyonso comédienne na biso na kombo ya Irene ya Bui, o to bengaka Bui. Na bandi ebela batu bayeba histoire na ye, bayeba sango na ye, ndenge miso na ye eyaki kokufa. Tomonaki biso nyonso akendaki tina kokende na église ya pasteur Kabundi Walesa pour que basambela pona ye amonaka ya Bui akomaki na ye kolata kaka balinete yango oyo abandaki kolata. Akomaki kaka muto balinete fumé pour que amona. Pourquoi? Parce que miso na ye ebandaki lisusu komona te. En tout cas esalaki mbutu makasi. Biso bongo tomonaka déjà na kati ya ba comédien. Ba comédien bandeko nanga ezalaka kaka chaque année bokoyoka kaka comédien Kingandi akufi, comédien Kingandi emataki, comédien Kingandi ekitaki. Na ba comédien na biso ekoma nango kaka bongo. Alors, ebele ya batu déjà to bandaki ko bandela ya Bui. To bandaki déjà komona keno nzambe. Omona ka boye baya kolekisela biso ya Bui bandeko nanga ekomaki ko bandisa. Et surtout que ba comédien mosusu ba sondola ye ba o nyonso ba bande obengisa ya Bui akende ko jouer pa na bango ba komaki na bango na série moko ba komaki ko bwakisa ya Bui balingaki lisusu ko bengisa ka ya Bui te akendaka ko jouer et pa na bango te. Pourquoi? Parce que ba yaki ko comprendre que ya Bui akomaki na ye komona lisusu te. Alors de leur côté ba moni c'est le moment to se débarrasser na ye. Et bande osala pasi tomonaki bato ebele bayaki kosala ba émission bayaki kosenga na bandeko na biso ya ba comédien mosusu ba bengisa ya Bui akende ko jouer. Mais ba mosusu bakomaki ko bengisa ye, ba mosusu pe batikala na bango ko bengisa ye te jusqu'à ce que ya Bui akomaki na ye kosala ba gag na chaîne na ye moko. Afongolaki chaîne na ye. Visibilité ya malonga etikala kozala te. Donc ezalaki ka ba visibilité moko ya matakita, ba visibilité moko ya kobundaka, ba visibilité moko ka ndenge boyebi bito yebi biso nyonso, ba visibilité moko boye. Ata lelo soki bokoti na chaîne na ye ya Irene ya Bui boko comprendre que visibilité ya malonga ezate. Yango kaka avandela. Alors, toye kovanda ka boye, toye kolamuka na tongo ka boye lelo dimanche. Mbala moko na sango ya pasi, mbala moko na sango ya mawa, mbala moko na sango ya kolelisa. Sango yango ya pasi eza sango nini, sango yango ya mawa eza sango nini, sango moko ya kolelisa eza nini. Bandeko nanga na famille ya Bui na minito tozoloba baza na matanga. Na famille ya Bui matanga na lupango na bango ya famille matanga matakita. Liwa eye kotoke na porte na bango.
liwa eye kopesa bango kolelisa bango lisusu bandeko na nga na ndenge moko ya somo. Na ndenge tozobeta lisolo, na ndenge tozoselolaka nde boyebi ya bui leki na bango auti kokufa. Selon ba explication, leki wana azalaki neti jumelle ya ya bui. Donc leki wana azalaki toujours pene epai ya ya bui, abandaki kokonsole ya bui, bakola neti ba jumelle, bino moko boyebi ba mapasa ndenge bakolaka. Donc place oyo azali ye pa kozala. Bisika oyo akozala oyo pe azali. Bilamba bazolatela na bilamba kande tomonaka ba jumelle balatelamaka bilamba. Bango pe bakomaki bongo na petite sœur na ye. Alors, toyaki kovandaka boye sango ya pasi eye kokomela famille ya Yabui sango ya mawa. Ya liwa ya leki ya Yabui la famille. En tout cas, eza situation moko ezo sala pasi na motema. Eza situation moko bandeko na nganga na lobaka toujours et encore que il y a des situations oyo tokoki koseka, tokoki kosepela, mais il y a aussi des situations oyo esalaka pasi. Ebela bato bakoya kotuna nga mama ine CNM officiel pourquoi oyo kopesa biso sango oyo est-ce que leki ya Yabui biso soki akufi ya biso ni na kati. Je sais qu'il y a des ces personnes o bazaka na bango na mitema te. Eza na batu o bakoya kotuna nga boye pona nini. Na ye kosala émission oyo, c'est parce que biso nyonso toyebi situation ya Yabui azonyokwa makasi na makambo ya misu na ye. Likolo nango lelo matanga lisusu eye kokomela bango. Alors, na ye kosenga na bandeko nyonso o balingaka Yabui. Bandeko na biso nyonso o basepelaka na ndenge Yabui ajuaka. Osepelaka na yo. En tout cas na osenga na yo oza na numéro ya Yabui, essayez ko contacter ye, pesa ye ba condoléances. Oza pe na ville ya Kinshasa, sala moi visite na lopango na bango ekosala toujours bien. Ata soki ozalaka fan ya pamba. Eza te ke non, il faut kaka bozala na relation na Yabui bosololaka na telefone wana nde okokende te. Ata kaka fan ya pamba oza fan ya Yabui, sala descente na yo kuna na ndako ya ba Yabui ekosala toujours et encore malamu mingi. Eza mwa bongo. Vanité de vanité, tout est vanité la famille na se ya moi kande na yebisaka bino na lobaka toujours et encore s'il vous plaît. Na se ya moi oyo toyebaka keno tozalaka bapaya. Soki boke kotala bisika bato baza kokufa na ba morgue, vous allez comprendre que eza te ke non eza kaka catégorie ya âge moko boye songolo pakata te. Na ba morgue bato nyonso ya ba série nyonso bazokufa. Ezala bana mike, ezala mikolo, ezala ba âge ya ma moyenne, bato baza kokufaka matin, midi, soir. Alors, soki yo na se ya moi oyo nzambe azobatela, nzambe azobomba, lelo oyo oza en bonne vie, en bonne santé plutôt, makambo nyonso ezokende bien. En tout cas, yeba ndenge nini ya kotambola na nzambe. Tokomi komona lelo oyo bato mosusu likolo kaka ya position. Non parce que toza na musala, camarade nanga bapesi akomi chef nanga, comment ça fait-il que camarade nanga kozala chef nanga? Mais batie ye chef na yo parce que bamoni oyo eza na kati na ye. Il faut azala chef akonzaka bino. Eza te que non parce que muto akomi chef c'est fini we yango vi na yo ekufi. Peut-être ye aza chef na entreprise oyo. Peut-être yo kuna okendaka kofongola entreprise na yo. Batu mosusu toyebaka te. Mais okomona mutu parce que batie chef, camarade nanga komi chef, akoma chef nanga na okoka te. Omona mutu mosusu atie kosomba poison, atie kotiela moninga akufa. Siko tango moninga pe akokufa wana, eza kutu te ke non na place na ye ya kibuchef wana bakotia yo, bakotikala kotia yo te. Mosusu bokoya kovanda boye après quelque temps, bomonaka compagnie ekufi bakandi compagnie, bakandi société. Sikoyo yo mutu ozobomaka bato. Ya malonga nini ozozwaka, ya malonga nini okozwa. Lelo na o comprendre te na ville na biso ya Kinshasa, na Congo na biso, tolobaka Congo mobimba. Poison ekomi neti likambo.
na kala wana ezalaki baka rare oyo kati ye mutu kingandi ye wana babomi ye na poison. Me na Congo na biso lelo oyo tokomi ata kopesa na bambote na maboko tokopesa na bambote lisusu te. Mutu na mutu azobanga de son coin, mutu na mutu akomi komibatela na ndenge na ye. Pourquoi? Parce que toyebanaka bilongi me oyo eza na kati ya motema tozoyebaka yango te. Tozoyebaka yango te. Vanité de vanité. Yo okoki koboma mutu lelo oyo na poison, okomi kotambola na makila na maboko na yo. Me lobi kuna obelika mutu ya pamba okufi. Siko yo na makila ya batu okufi oke na jugement ya makasi. Tandis que soki ozotambola na yo na kobangaka Nzambe, ozotambola na yo oyebike na se ya moi naza nanga mupaya. Lelo Nzambe akoki kobengisa nga nasala musala nanga sifoke na travailler dur na lamukaka tongo na ke na sali musala kotoyo lobi kuna kotoyo l'essentiel fin du mois nazokuzwaka bambongo nanga na bambongo nanga o nazozwaka na fongolaka mayele na sala makambo malonga. Omona ke okovivre ata soki liwa eye oyebi na yo keno nazokende nanga lola nazokende lifelo te. Pourquoi? Parce que natikala koboma mutu te, natikala koyiba ya mutu te. Me batu mosusu ako prefere na ye ayaka koboma, ayaka kosalaka batu mabe. Tango osala batu mabe wana, tango ozobomaka, lelo to lobi oye kokufa, okomi kotelengana. Kande toomona batu ebele lelo oyo bakomi na bango kotelengana. Bisika kovanda eza te, bisika ya kokende eza te, akufi yango bokomona batu mosusu balobaka mutu kingandi akufaki soki na province kingandi, me mosusu mutu mosusu pe yaki kovoyager ake kokutana na mutu wana. E nasuka ye koseka pele me mutu oyo asi akufa. Et puis mutu wana alimwe. Batu wana basalaka bongo eza batu misusu ebele basala mabe na se ya mokili. Siko tango bakufaki base repentiraki te. Siko banzela na bango eza ya kokangama. Eza penza ya kokangama moya kota lola eza te lifelo pe moya okende kuna eza te parce que banzela na yo eza kaka ya kokangama. Il fallait normalement au réparer. Yango bakomaka kotelengana ya makasi. Alors bandeko nanga soki oyebi pe Nzambe te, c'est le moment profiter kande mama INSNM officiel azoloba pesa vi na yo epai ya Nzambe. Soki nano pesa vi na yo epai ya Nzambe te, c'est le moment pesa vi na yo epai ya Nzambe. Toyebi ke la plupart des gens bakendaka na bango église. Omona matin midi soir bazokendaka église, mais vi na bango bapesa yango epai ya Nzambe te. Bango eza kaka l'essentiel na ke nanga église. Alors ndeko nanga oyo ozolanda nga soki nano pesa vi na yo epai ya Nzambe te, c'est le moment pesa vi na yo epai ya Nzambe pour que lelo to lobi ata soki eindi ata soki ebebi oyebi ke ngana Nzambe naza nanga na ya ebele naza nanga bien na Nzambe ata soki nakufi nakokende nanga kopema. Eza bongo ebele bakoya kotuna nga moko mikoteya biso tozoteya te me tozopartage liloba Nzambe ka ndenge toyebi biso nyonso. Mokili ekomi kokoma na suka bino moko boomona bamakambo ebele oyo ekomama na apocalypse lelo oyo ekomi kosalema. Donc cela veut dire que mokili ekomi kokende na suka. Alors eza na batu mosusu mosusu bazovivre na bango na badistraction. Moi message ka ya muke omona pe mutu apesi bomoi na ye epai ya Nzambe. Voilà. Nos sincères condoléances na famille nyonso ya Kwanda. Famille ya Kwanda eza famille ya Irene Bouyi toye ko présenter ba sincères condoléances epai na bino. En tout cas Nzambe alola oyo ayebaka ko consoler mitema ya batu a consoler bino. Nzambe alola oyo ye moko apesaki bino ndeko na bino Nzambe wana azala toujours elongo na bino na situation oyo pe na circonstance oyo. Je sais que ezosala pasi ya makasi ezosala pasi mingi mais na makambo nyonso na circonstance nyonso ka ndenge Bible yebisaka biso tokomisaka Nzambe parce que c'est lui-même le maître de temps et des circonstances. Nzambe apesaka Nzambe pe azongisaka. Eza na batu mosusu bakufaka basi bakoli eza na bamosusu pe bakufaka ba jeune. Nzambe ye moko ayebaka li pourquoi accorder liwa ya mutu akufa. Eza mwa bongo biso tokoya kutuna Nzambe te awa te ke non Nzambe pona nini ye moko ayebaka. Eza nango bongo. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso pona bandeko na biso nyonso o batiela kinga j'aime te s'il vous plaît botiela nga j'aime.
osalelaki nga partage te, en tout cas c'est le moment salela nga partage, commentaire na yo eza te, en tout cas salela nga commentaire.